Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Monsieur le Président, merci beaucoup. Obanyo soulager maintenant le peuple congolais. Pour le peuple tolukaki, to banda okoma na ba niveau ya boye. Tolukaki yango. Trop c'est trop. Mokonzi Mboka na parlé du peuple azobima. Molongani na ye, équipe na ye ya sécurité, ba rapprocher na ye, ba garde du corps na ye, basi ba fungoli portière. Mokonzi Mboka kota. Muto ya za rapprocher te, militaire te, mécanicien te, chauffeur à président te, rapprocher te, garde du corps te. Azwa audace. Yako simba mutuka. Il y a président de la République. Le président n'a pas d'amis. Mokonzi Mboka muninga na yote. Quelle la merci. Hein? Ozo simba mutuka ya mokonzi. Le rapprocher, Bozalaki Wapi, il est qui ce monsieur? Oyo, je ne sais pas. Donc, au président, au salaye pas au salango, il est qui? Ba rapprocher à Mokonzi Baza, service nyonso. Mouto ya telemi azo solo la ope ça va te revoir. C'est une institution. Donc, il y a des places à diriger kate, Yemoko, aza institution. Namutazo diriger institution. Namutazo institution. Bandenge mon côté. Oh. Bandenge mon côté. Ba service ambo kanabiso. Tolandela nanu tatoyo. Tolandela ye. Image nini o ya zolinga. Il y a président de la République à Pessangon à monde. C'est mon ami? C'est mon frère. Tobundaka na ya ensemble. Au sala opposition, il y a balabala wapi. Au sol lacrymogène, il y a mauve. Il y a fumée. Il y a blé, il y a baninja, il y a tosona banzela, toabana mike. Au sol lacrymogène, wapi lelo, pour comme ami, il y a président de la République. Au simba mutuka président muninga na yo civil okolanga na ko simba teni ya militaire na popolana lo ba o repassango bien te ngana militaire camarade nanga hein tosana baninga baza ba policier awa ayebo opesa na mbote me asengi iri noir o lakisi e place asu munduki na ye mais yo muninga na ye aïe otala yo. Pona nita koloba massa na os pise talela nge bende. Ayebi ke oza muninga na nga na nzoto mena musala te. Oza ndeko na nga na poso mena tenyo yo te. Yango yoka kabaloba ka civil ata na raison akosimba militaire na tenite. Tenye za sacré. Mutuka ya mokonzi mboka eza sacré. Yoko simbango yonani. Yonani. Ba service ya mboka na biso. E mekaela ndela pe tatoyo trop c'est trop. Tolembi. Tozela yolo banashita Bukavu Goma. Tolali tolamu ki obeteli biso lisolo ya 318 Congolais massacrés. Yoka mutoyebi yango. Tiwe. Yoka mutoyebi yango. Nga pasteur Gilina risqué prison na mois de février. Makambo lobaki. Nayana loba yango. Et memangati na justice. Donc intouchable. Na ba Congolais nyonso. Yeba kolo bane l'autre côté. Au moment que les pays ont traversé
Bamikolo moko difficile de traître, trahison, loyauté et tout ça. Chiwe walobi mutumoko asanangwa wasate. Donc même loyauté au gardakana président de la République, militaire, na trahison na ye, à comprendre qu'il n'y a pas un Congolais autour à chef de l'État, où il y a loyal. Il n'y a pas de Congolais autour à président, où il y a loyaux. Oh. Passer Gili, Wanoko Sinako, ça comment? Nanandima qui a passé Godempoi. Ba français combien belé? Si na français, ba explique tata. Na si. Na qualité na yo pasteur, député national, ancien président assemblée provinciale, il y a ville province à Kinshasa. Jamais na munoko na yo. Okolo ba keso ki na zalaka pasteur te nde na ke rébellion. Boniko? Donc bino bo commission lobi li kambuboye, OK ko bimisa so ba diplôme. Na ba papier ba cours. Obi est-ce que ndenge na lobela ki yango batu ba comprendre, biso to comprendre akate. Biso to comprendre akate. Ngana ningaki na yebisa pasteur Godé, il fallait loba même le quoi babuki nda kunanga soki makambo l'état a landé yango malamu te na quitté union sacrée. Ça va? Ça va? Ngana lingaki pasteur Godé mpoya loba ndenge babuki nda kunanga soki l'état landeli makambo malamu te na démissionné na assemblée nationale. Waouh! Waouh! Tongai toloba voilà un Congolais. Yako kufa pona biloko na ye, ma okufa pona peuple te. Pasteur Godé dépose dans le parlement. Loi nini? Oh yo so telema liboso par là pona biso. Loi nini? Hein? Oh yo so telema na parlement. Au nom ya peuple. Tout le monde a loi Chaniawa, honorable Nsingi Pouloulou à l'époque, Yem Alexa Kiango. Loi nini au pasteur Godé Tokota. Oh yo tellement au parla pour la peuple. Tout le monde a ngota. Toyo kango peta. Mais au commissaire na ba plateau ya ba télévision pour ba boukindaku. Pasteur Godé lobi non. Babilo Kabocho n'a pas la capacité. Bongo titre qui pasteur me répond Samson Sambé. Hein? Pesanga verset moko depuis Genèse chapitre 1er. Tina page ya suka ya Apocalypse. Ola kisangai esika titre moko. Pasteur, évêque, archevêque, évangéliste, apôtre, prophète, rien que kaso la tiango, yo déjà bo continuer likolo ya sûr. Na qualité par pasteur, au cause appelle na connivence na bango et aux anango mabete. Comme me la besoin d'explication belete. Et encore, bientôt gouvernement ezobima. Oh, le comité naya, wana ndeto komona encore. Batoyo, baza connivence nananga, o nanga lobaki, que autour ya Chilombo, et ça même na batu na biso, o ba ose la toya. Topé si raison, ba Jacques Kiabula, ba Franck Touma Boamanda, ba général Christian Chiwewe Songesha, ba oya Tanganyika Toyoki, baza ebele, baza ebele. Oh, toyebi, basa ebele. Oh, toyebi. Ba service ya mboka na biso, merci beaucoup. Na zongeli makambo tozalaka nango na ba Coupe d'Afrique. DGM, ANER, tout ça. Surveiller les fleuves. Kanga yango. Banda soki mbudi soki lutendele. Tokende ti maluku. Mutu tala mutukuti ma fait awa.
Mutukuti m'a fait. Mikolo nyonso na intervention. Franky Tumba, 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 Franky Tumba. Njoka Franky Tumba qui n'est pas chef de l'État et Saramo Konsamboka. Loyauté o na nango na yo. Ah non. Ah Tshisekedi Félix. Mutaoko Kasate. Franky Tumba. Chiwewe. Bino nyonso batoyo lelo. Bozo solola, bo solola. Est-ce que mutoyo lelo azo diriger Congo? Boyoka kaye makambo ya lobaka ekotaka na matoyi na biso? Hein? Mutoyo azo diriger Congo lelo. Muto biso o ngana vota. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Makambo ya lobaka boyokaka. Ayebisa ndeko na biso Francis Kankonde. Auto tika biso nzamba batela molimo na ye place ezopema. Alobi Francis. Nzamba changa esprit moko kati nanga. Ata so muta okosa nga. Nga na yebi ka okosa. Mais ya yebi te nga na o comprendre ka okosa nga. Mais nga na yebi. Même ata so muta o préparer coup. Nga na yebi ke muta zo préparer nga coup. Mais moment kolinga beta yango na o surprendre ye. Boyoka to boyoka te. Papa, tata lokola Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Azwa mwana ya misatu atambolaka na ye. Ya liboso munganga azali, ya mibale azali, ya misatu oyo bino bolobaka tangaka te, oyo bino bolobaka zoba, oyo bino bolobaka yekolaka wapi, oyo bino bolobaka boye. Oh tata Tshisekedi atambolaka na mwana pe mwana na oza pamba. Bazokunda papa Etienne biso nyonso ba combattant na président ya ngambu na croisé na ye ya noir ndeko Mitterrand Benzoul témoin balobi awa famille kaka mutu ba otikala mutu nyonso aza libota te abima libanda ya mosole. Oh président ya ngambu atali président na biso ngape na bima babi wa famille te ndima président ngambu atelemi abika sina ozela libanda tabina problème te poussa na mama musika makambo yo basala nani ayebi mama mbili abela yemba nzembo moko kala motolu na ngai epai bakunda boyebi cérémonie esalama na nsele na mausolée Ntumba ozala Chiwewe ozala Kiabula ozala pokuna baloba ika famille président assemblée azala ya sénat azala pokuna baloba ika famille esuki wana te na top Congo bandeko ya top Congo bayebi mambo na oloba Benzoul mokonzi mboka be abi na la yuma te oh nga la yuma te nga na yuma te wana beton ngai te na yuma te nga na lande polu nga na bien éduqué nga na ndimelaka nde mutu soki mutu alobi na nga i na ovanda wana. C'est comme ça que Tshisekedi azalaka dribblé na Genève. Mafa pianga voix nga pe na opesa yo voix po yo amutu nanga Mafa lobi ça va. Tshisekedi Félix apesi Mafa voix. Mafa bonga ludia. Yo pianga ngana pia yo ta. C'est comme ça que président Katana na premier tour na Genève. Matungulu apesi Mafa, Muzito apesi Mafa, Mama F apesi Mafa. Donc Tshisekedi a se retrouvé quand on a voix ya Yemoko. Oh Yemoko a mis pesi la voix Yemoko. Aze la retour à Mafa tala Mafa lobi bonga ludia. Mais awa nanjili Mafa lobi toke Genève. Pour te porter Tshisekedi Félix comme notre candidat commun de l'opposition. Président de la République alobi yango. Nga nalande poli. Nandimaka o mutalobela anga.
mais soki kaka na comprendre yo kozokosa nga na ondimaka yo lisu te